ba comédienne bazo finge Elise bino kuyo comédienne ozu le temps au le na télévision pour insulter Elise o ban Elise que Elise a ne lokote yo za ne loko Elise a ne loko parce que a ne loko na subelaka a déjà ne loko eloni Elise za nango o Elise anole fo lala anode fa blamba ki kala ezaki lelote yebisanga yo do Elise za ne lokote so kala bazaka bien pourquoi yo longa pas Caleb Caleb openga na comprendre kete azaka problème na bana basi problème na bana basi na peut-être za esprit ne animaka e tenga bo sa erreur to moninga Caleb ba jana kilo sakana musika nga to chom to libele nango zu problème na ça bino ga jeter et puis na lobi yango bo lisusu Eliane aiki ko sauver ba âme mais Elise a Moïse bon mata bo kita bo tosa ngam na lobi yango. Voilà, bonjour mon athée, bonjour partout dans le monde. C'est Balingali Tsakou la métisse noire avec un babou s'abonner massivement Nouchka TV balbiska ba actualité qui toko ba vérité sur vérité l'émission Laetitia Kouya la métisse noire. Tant abonnement na yemo ko Maradona Miss Motema na Nouch à Miss ndenge moko na Renate à Miss pour s'abonner massivement l'auto quitter sur le terrain to yoko luka ya endroit to beta masulo marambo Italie Elise na Caleb to moni ba réaction ba comédie tout ba pesi ba position ba tutu ba condamner Elise ba tutu ba lobi mabe pona ye afingami to tika pe boyete to ko kanga bongo pe abi mopandisa ngo moko ye paza chroniqueuse artiste comédien tendresse babi mwana mulu ba loketo pete ye na réaction ezani na makamo de prix bandi azana ngamu parce que comment ba ngambu comme ngambu ngamba Caleb ngambu Elise ye azana ngamu nini to azana katikata to pesa conseil to mekampe to solo la na ye à propos ya makambo na bon peut to toucher ba vidéo zo circuler entre ba droit de réponse Karine Mokondi Joël Chaud qu'est-ce qui se passe na ba omi balewana nani azo pelisa su moto na makambo ilala kito solo bon na mopandisa ngope monene chroniqueuse comédien balobi ye vraiment solo la bien kombo ya mwana mulu baloketo peut-être tendresse bonjour. Bonjour, c'est tendance dit Bingala sur un an. Moi, je suis pété bis aquarium. Tela kasko simba te bongo nanga bodundango ou olono tozo kende wapi. Vraiment, vous s'abonnez massivement à Nouchka. Vous s'abonnez vraiment massivement à Nouchka. Dibinga ndazaboy. Diable azate. Likolona se e sanganate. Kasho ya mulangi. Ezate na obanga pe mutu te na respectera batu na banga mutu te na ba be vérité position nga simple nga naza pour Elise parce que oui Elise a réclamé ba droit na ye eza normal o toi fing Elise na mona ba ba mabindi na mitu na bango ba bêtise ezala te na be vérité comme na moto te vraiment Elise aza zobate to bakonzi to batu ya mayele o bakata ki dossier Elise na Caleb baba zobati et puis pour votre information marambo Elise na Caleb il y a une année passée depuis ya mundora kufaki eza dossier ya leloti eza likamunini ngape oui tant una monaka publication ya Caleb na page officielle na yemoko Caleb. Et c'est là une passe. Il y a Caleb de public mambo Elise. On a benga kiyo, mon client est ma benga, benga qu'on a filmé, n'a pas papa comme il doit comment tu as. Oh, tu dis que tout oh bon ah, na mona ki on ma be, mais na condamné que Elise té. Et déranger kinga. Mbala moko na moteur ba lié comme il y a papa oh. Ba comédienne bazo finge Elise. Bino kuyo comédienne aux le temps, au le qui na télévision. Pour insulter Elise, o ban Elise que Elise a ne lokote. Yo za ne loko, Elise a ne loko parce que a ne loko na subelaka. A déjà ne loko eloni Elise za nango. O Elise anole fo lala, anode fa blamba ki kala ezaki lelote. Yebisanga yo do Elise za ne lokote. So Caleb azaka bien pourquoi yo longa pas Caleb? Caleb openga na comprendre kete. Azaka problème na bana basi. Problème na bana basi. Na peut-être za esprit ne animaka e azaki na Barcelone amelaka Barça mbongo na ye amelaka Barcelone mbongo na ye agire même na mito bana na ye suka na biso le to yebi likambo Elise zaboy Elise afundi Caleb te toza la batu na maturité pe na matoyi to yo ka to la ba sentiment Elise a porté start time
apportaki Star Time plainte. Elise a salaka film bango serpent wana. Caleb apese Caleb apese eloko te. Caleb alo binsa binaza kama kusia. Caleb alo binsa. Esili bilamba lata na nini wana ayebi yango. Peso tena film wana bomona bilamba lata. Elise eloko poussaki ye. Akene ko porter plainte avant de boire ko somba ni ya réabonnement ya l'autre abonnement à Star Time. Amona na bouquet bazu elongné ba mamiki. Oh il m'aurait été là oh mais photo ba tio et ça photo nanga. Nana ko tu pour Star Time te ngapena bi Star Time te to solo na Star Time te. Et ça na tia na Facebook nanga. Même ngapena ko tia photo na Facebook na tipo batala et no muto zo ngese lango pib non c'est la bongo te. Au moins ngamona pesa. A Salinine, a bengi ndekone vienne avec Caleb. Ah papa, tala na moni photo nanga place bo. Est-ce que on peut ça qui bango? Y aura Caleb lokuta, ngaiten. Do awangani. Ah papa comme ça yote. Ngana ko porter. Awangani. Comme ça ngana ko porter Star Time plainte. Vanda, ko 14 ans na mbongo ko funda bango te. Yo profiter kaka c'est pas na visibilité et ça nini. Oh et longi nanga ils ont les na 57 pays et puis na buka Star Time ngana c'est pelaka na visibilité et na sens te de tellement kazaka na manager na ye ba kende ko lukako moyen ko porter Star Time plainte comme Star Time as a personne physique te et c'est rebelle la procédure moko wana et ki ba bengi ba représentant ya Star Time Basamba, ba avocat et à Star Time, na ba avocat Elise à la barre. Nde bandi otuna photo ebino bozu botie oyo. Bozu yango wapi. Wana Caleb azalaki wana te. Kaka Elise na ba avocat na ye na ba avocat Star Time. O biso te mbe songo Caleb. Devant batu ya maele. Ba sambisi. Et puis dans le bango, il y a personne qui a décidé la loi. Il n'y a personne. Mbalamoko a zui ni l'autre là a tché a tout ni bango. O biso photo na yo mutele ki biso ngo Caleb. Mais Caleb ngana tuna ki il y a pesa ki no photo te. Nde baluko convoquer sous Caleb. Ay ko éclaircir. Ba tu ba ben c'est Caleb place ça Star Time. Et ça Elise Saloum te. Est-ce que Caleb a la mbonga foot à Elise en angote? $500, Caleb, il y a une grande question. Il y a une Caleb. Chasse Anine. Chasse Anine, on a rôle pas Caleb. Dans la chasse Caleb, après ça, la chasse, la chasse, on n'a pas été. Les gars, ça veut dire qu'on a des affiches. Au moins, moi, ça va le blé, sur mon nom, mon émission. On a Thomas, moi aussi. Na kena na conférence de presse à Elise pour na koyoka mukonzamboka kalito imokote kato kene pa Elise Caleb pourquoi pour kene po yoka Caleb penza esopaki ye otata bani trop esprit ezate Caleb na lo bana yo esprit ezate na président président na yo président na ngate na bino tata parce que atoni tata nga président na zaka na président te bango to ba collègue nanga ozala tata ozala mwana ozala nani a collègue nanga baza ba collègue nanga bolongo la complexe wana président saka titre to pesa ka batu pona ba honneur mais tant to ba collègue to ba benga ba artiste comédien ba ba te président comédien bo non ba benga ba artiste biso to kende puis bo tika na mitu na bino artiste muki azala kate ya munene azala kate à part que oyo que dans une pesa opportunité Yewana un sou pesa melaye azo makambu noki par rapport à ba monsieur tout le monde dotoza même égalité. Qu'on se dise la vérité. Tu comprends ma chérie? Caleb et comme il bongo babandi ko samba dossier za une année yango. Depuis 2019. Oui, depuis série oyo papa na biso mundera kufaka. Et là que suis Caleb, tout le la vérité ko Star Time Elise Alongi et Tumba. Baza ba complexé ya Elise. Elise Alongi Tumba
bazo pese mbongo bomona tout le monde où allons-nous na ça sous direct bomona nde Élise na mbongo poto kotanda mbongo ngo bomona ngo po doka lisusu bien bien po montana na kataki ya 3000 malembe yo ozolongi na ngai te ngabo sa erete moninga Caleb bajana kilo sakana musika ngato che mto libele nango zu problème na ça bino ga jeté et puis na lobi ngo bo lisusu Eliane aiki ko sauver ba âme mais Élise a Moïse bon mata bo kita bo tosa ngam na lobi ngo et puis belé bo lo ba cc ona boza pour Élise bon contre Élise te boza pour Élise mais bo la saka bo barré et puis Caleb linga muta lo be lo ko langa bo na lo be ba bo fa fa et que non na la présence na yo na so que non Caleb o sali bien bo na simana tumbo na hypocrite ona mabe nga di binga mulengi kamona motote mulenga pembe na be vérité Caleb o so la mabe luka o changer comportement biso so na bezo ba mbongo o comme ko c'est exploitation de l'homme par l'homme et ça la kate yongo te dans zo be ba biloko yo na série ba maman ba groupe salongo yo maman so ba na ba groupe nzoi biloko ezala kate et boye bango bi ba na théâtre te et puis ngamu to kolonga na théâtre azate pour mon théâtre mais oui hein ba ko to so ba nzunzing te m'en fou ngamu ça ba film na oh internet ezalit oh ngate ba benga te na lekaka na sala musalo salaka na tema na micro pendant 15 minutes na tellement makasi moi sur la tête ba no tianga ba tableau moi 2 secondes ba changer tout maka moi parce me bona lo banga me bandeti so mto yo kanga o tapela tala maka ana o finga te na on ne mutu na nzela na ye mutu mta a garder bon nem to ça change pas brisque a kuta nanga Caleb tu dois changer ba comportement na yo Caleb ngali ko mingi na surtout na sibando lo baka mais lo ngana yini pa na yo tika esprit ozaka nango wana esprit ya malamu te et puis 2020 oye oyo et ko bimisa bato ya mabe mingi na poisa et puis tina 2025 bato mabe ba maka na poisa ou allons-nous on le esprit malembe esprit oyo aza nango soko yebite telinga te ngana apona lobela Caleb te ka ba nani afutanga ana mbonga afutanga oyo mo kala bato maboke mbonga passion et puis bino comédien na ba comédien bo sa be so finga Élise bo na Sonia te bo ta na Sonia te bo bisanga comédien nini ata na 5 parcelles atonga ba des niveaux a botangela nga kombo Barça o Barça wana mwana nga Barça na 5 niveaux okosi ça parcelle o ana lo pona bi azana o Barça na ana lo pango ba na sombela o bo Barça na leki ba fie bela théâtre o yo bi ngote o wana mwana nga na leki makasi na lobi boye ebso yo onde matoyi no ezate na bito so raisonner mobali na o to so raisonner na lobi boye comédien ou comédien nini alakisanga balakisanga o azana 6 mapango to 5 mapango o atonga ba 3 niveaux 4 niveaux ana Congo azate o tozana succès tala ngai ne Élise to lenga so succès 4 po ya libanda eloko ezate boganga ba succès bona mine lokote bola kisanga comédien na asala ata 5 écoles ata 2 to ba hôpital batonga nani où allons-nous ngal ba vérité ngakutu ngayo nabi ka Élise bolinié ndebo yinaka nga ngabo sena nga ba réunion parce que pour ande côté mais la batu ni on ko mache ba mikolo on a manqué mukolo yo so ile be boni batu ne ba maele te tant muto ba vérité bo be muto na impoli mais non on a ba vérité te munna ko nanga za awa te pona fongola pona ndo loba te na loba awa ozo kanga oh na banga nani bom so na kufa nga moko bomo inanga za na maboko na nga na te mwana liwa na nga na bomo inanga to linga ka te ke to bomba na mabe tant de ko sali mabe le ba ke nde ko sali mabe et puis na bango Élise na Caleb mutuel makambo na media eza Caleb oh ya solo bango babi ke non to ko bande ko na bino ba artiste comédien babi ke non Élise mutamemi mo azo luka base et puis deuxième chose film ngo pe sala ngo pe succès te au moins Élise aza fille base lokola nga neti ngamba na mama base taka na 68 ans d'âge na sina kota ménopause ngande mama base ngande mama youtubeuse ngayoyo ngande na créer ka penza makasi so Élise tout d'abord ba Élise a un niveau mona bangote qu'on se dise la vérité Élise a pesi ngote maintenant bande vérité na katikati tout le monde a sa position neti na sa position pa Élise makasi so ba longola la vie nanga pourquoi la sa position pas Élise makasi tandis que yo bandi théâtre na Caleb mutakala
Élise nani na nani bandi kala la théâtre pour ton information so ngoye ba on so balkamo dans talisa yo Élise tant ça la conférence de presse na ye Élise a na ba preuve tangible mais Caleb na évité ce qui au tata bani so mampouya ce qui peut nini na évité au Caleb na personne autorisation ça na droit de réponse mais na sens tengo tata bani au tata mamolobe ça na sens té au tata na ko wanga na ngote au na chaîne bato na bisaka te wana o bazaka mwasa mobali wana bilongi mundu wana ba o wana so ba chaîne comme ba soki Tracy soki nani ba na Tracy mwana na Tracy na ba mwana Tracy ba eloko te ba bana ponga na ba neti Tracy mwana nga wa mwana ko ye Tracy ko botanga mais nga na bomna mazena nga na sumbaka bango baza femme baza homme marié talinga te aza homme marié mais maman ata ya za homme marié aza maman na bota ye do auto sanga pa nga ka mwana oh mibali tu bazaka bana biso biso bomba wana mobumuti to sumbaka bango te a okoleka te ou alonu tozonga na likambo na bike Caleb nga ba tete ngai na bandi théâtre papa Lobe na théâtre papa Lobe doucement Caleb il était où papa Lobe doucement na mabanza ya auti watu oleka na TKM wana Caleb awasema église mona rigini kuna awala na église ya solo ah mais oui awoleka te awo azaki na Nigeria te na bezo to sona ngana Caleb na Nigeria te na époque wa sia tandis elubi mona mwa poto bego na mnyampala kama kia bibobi ki baninga ba comédien mso bazolo ba ke film ana la fille du serpent eza na succès te maintenant poser question maboma na yo pe ndio zo kanga to benga no poke no oh zo vana no ganga pa na bi bien boy nani la fille Élise afundi makambu ya ba film ngo serpent te afundi ne start time parce que bazo ki photo na ezali kamba de affiche moko o ya zo landela o batie na bouquet ya start time o ya serpent tete yango na te na poser une question moi depuis banda théâtre no banda kala est-ce que ça na film moko to na théâtre moko o mutu moko pa joie et kota déjà na ba chaîne na biso ba canal boy toza mbali boso soki ekotaka nango balelaka bato mbongo batia opena batia bafiche ne basali ya bongo il faut bafuta mbongo est-ce que ça film ni ya tete batia ne batia bon biso ça fait tete to bilongi mabe la plus belle eza Élise wana na lobi yango nanko boke na ngapi soko sio sa mukino ko tanga te. Voilà, merci beaucoup. Ça met toi na été. Oh, on a droit de réclamer l'ongina ye. Bon, je l'ongina pour chip nous voler dans bongo. Allez, ye koba na biso. Bon, ma déjà monté on a il y a 3 millions à nezé belé. Il faut dédommager ta moi na poto hein. Au moins nous sommes en Afrique, surtout nous sommes en Congo. To mi baraté. To ba droit nous tinga tane au tiel on a na panneau. To on a ni publicité, il faut na lia mbongo. Bo pesi nga caché nanga. Alors so pesi nga caché nanga te. Boko dédommager nga monta oyo nga na lingi. Ozolandanga tozonga sima nandeko Blaise Bula l'artiste Mutamaye l'ingénieur na linga ko na China na kona zong saka batu taibel basala chronique ba yeba ba basala bas information te Blaise Bula nginda nini Blaise Bula nazana abi bisa musique te azana mbongo na e obi ke Vodacom so Vodacom te Orange ou Airtel ba tianzem na Saint-Valentin wana na e bate ba tiaka nzembo Saint-Valentin na e na ba l'autre là na ba sozo benga ezo yemba sans accord ya l'artiste ozolandanga ça ça mayele batanush koyoka on a mayele makasi on a li pomona na mal nécessaire muto ça na finga ka mais ana finga tena ba ne vérité l'artiste ba tsanzembu na ye obi même théâtre ça eza ba œuvre d'esprit mayela mutu ba sakana na ngote azuta abulenze na Saint-Valentin à côté ba studio a imbisi ba musicien mamutu ba dépense ça yosko réseau mobozo mami qui on pas au tient encore né mais mec ba avocat alande la joie grand là pourquoi quand ya botel me la kete kala belo que sali mutema passion sali rage a qui montant moi na ozwa et petit c'est yango a créé biloko voilà. Et puis, quand on a tout qui est photo, ça c'est clair. Avec un homme qui a au moins 5 000, parce que c'est un 5 000. Moi, tu as commenté à boire qui n'est pas 6 mois. Où allons-nous? Ah, parce que moi, je vais faire au PDG sali inane makamwa depuis 2019 ba comédien ba katonde sko ba comédien o nyosu bazolo ba rôle na bango na tanda nyoti za kinini bon tant nga landaki nazaki na conférence de presse à moi si
En tout cas, moi, ça a contacté ma collègue, ma comédien belé. Ah, bon, tout le monde ya nanga wana. Tala boy. Yaya kaka, nyoka. Tala yaya akei na CPT na bango CPT soki loni na bango. Ngakuna za kuna tel. Naka sani tala ngaba kota na babloko na bango wana te. Naza indépendante. Bango nde tout faut ba kota na oyanga. Pona osala yanga moko. Likambo na moto te. Plateforme na ngango wana. So biko bando ba vérité oye. Obengi nga na koto na groupe WhatsApp nanga. Toke na bino bongo. Internet c'est église te. Ozolanda nga aluki yemoko Caleb a côté demande na ceux qui CPC na bango ceux qui lokoni na bango pa masumu a convoqué bango na lise pour ba solo là. Ba bengi Alex ceux qui Caleb ayakati. Vous savez comment président Caleb. Italingate bozo obligatoire franga ka kombone. Oh comme ko imposer nga. Nde Elise akomaki ba Amérique ko c'est comme ne appelle Lombe bazala ki on a en tout cas papa Lombe papa sage papa Lombe nga na kufa nga ka pona yo ou alors nous na ndenga mabete ya bolingo te na mbali nga ko tant que grand et puis oza avocat mutu ya maele oza sage na mona ko na buzoba te et puis mutu osimbe Lombe vraiment simbinga pona meme likolo mbote bele belve si ko zana ba yao to so na ba bien théâtre so to kochaka te mbote na ko zwa te to ke bongo po ba otalanga so yo nga sala émission so oza penza ozale ka sanga droit de réponse na solo 5 émission abole kate botike Elise tranquille abengi bakekuna Elise aye papa masuma meko tuna e papa alakisi alobi pe makamte so ta yeta ba preuve zali oh babenga e boya ye na ete bavandisi bato bavandi bazele mbe ya ete moi ça alobi likambo esila kei koyoka ye na émission asalaki na mwana mwasi wana ya France antile oyo bazuna mokanda te akomi kotata banalingi abungela papa masumu Caleb eza normal te soki okomona bakaboli baoyina yo non yo moko nde ozosala makambo nde ozotata bana tia esprit na se senga nzambe omoni Caleb zongela kosambela nzambe na bosolo azonga mpo makambo ezolande trop bilo mosusu ye aza na posa o bible elobi la chair est faible ana posa selo moto melo esaleka aomi comprendre te ta moto akomolela na otika nanga théâtre nanga esala soki forage forage eza combien na poto bafuto na 1 heure bito ozwi $10 1 heure bita $10 so esali ou alors neti tali biso te donc voilà aleli il faut aller au papa masumu ba triquer soki ndeni ba doit être là émission ba komona ndenga saki droit de réponse on il fallait passer à droit de réponse pour azana vertige donc amoni ki abimi na poisa en tout cas Caleb ya nangana ngako mingi papa bana ebele papa abimisa bana fula bana ko ka soni te Benge Elise senga pardon ndenge o intoxiqué bande comme susu pour ba finga tandis que vérité yo yeba kiango Elise afunda kiote afunda ende Star Time ou alors nous moto voilà ou alors nous moto pour na Elise ça bon conseil no ko pesa pour na bande ko bazo utiliser to kike compte ya péchant et comme utiliser à Facebook ni bato mo finga lo kwa talenga tena na conseil apesa bango te talenga te ba bomana kuna so ko finga le talibango na lobani ngako minene yeso ba ça tu conseil si ba potana kuna. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe entre Karine Mokonzi et Jaël Show? Karine Mokonzi, la baronne, maman Coca-Cola, les qui n'ont rien à China. Moi, c'est la proposition que Karine a posée au Lamboulaye. Karine Mokonzi, la baronne, bas chinois, bas chinoise, bas combattant à Karine Mokonzi. Ba maman autorité, ba na membre racine, quand de to lingelaka. Ah, moutaro le kate. Karine Mokonzi, la baronne, a gagné déjà tout le monde. Après ça, on devait devoir. Wana madame Karine Mokonzi, il y a tigre, pas feli. Na minute où tu as le makambu ya nini, ya libala ya Karine. Toro tanga, toro va dire mais tout tanga ba komba, d'habiter ceux qui ont commis singa porter parole à bateau, on tanga kono. Mon autre mamnanga. Ce to pe bananga na plateau atondeni. Pour nga comme nga boma relation soigner rancune. Nga rancune mboka nanga. Et puis nga ba finganga. Mikolo ba finga otende to sona makamno zo se comporter non bien au continent se comporter ma be makasi ngala singa ma be na finga bato na zo sali mikolo na zaka na zo zonga sabato sona nzela
Vous comprenez? Karine Mokonde la baronne maman Coca-Cola les cas déjà batutu ana temps mututé. Hein? Réponse à question que ce tuninga. Karine ana temps batu ana té. Batika Karine nga dibinga Karine Mokonde za leki nanga ngeke poani. Ndakoma kolinga lo babola ma Karine. Mutaboma leki nanga za nyama bercio nyamo. Nyama mono berci. A maleki nanga mbata. Ya Karine Karine ka simple car le avocat ou avocate. Au moins avocat nyonso, même si ou avocate, même si client a fautif ou fautive, a osé toujours par. Ozolanda, o Karine salaki. Mais na temps normal tout le monde va qui ma Karine va finir clic na Karine. Nanga moko, Nathalie mutoko kufa bote na côté la leki nanga sans intérêt. Et puis ebele obino, bozo finira leki nanga Karine, aleke bebe la bino kuna to zibula sa la chaîne. Aloye réconciliation na Karine pour bien que na maman autorité azana bana membre na ye ba tshebino po masoko na bino boya lisusu bo ako ya to boyi ngande na boyi ya Karine ngande na boyi makuluta bana aboleka te voilà tant si binga dépend de est-ce que monde théâtre qui c'est ça na yebi na ngate na yebi te soki c'est sali bon faut que tout na ba o bazana ba kiss bo tout na ba ba benesi na so na mwana yebi ngote ngana mona ka do jouer na ba. Ok, c'est ça, vous êtes pas habité. Est-ce que des pauvres dans le théâtre, le monde dans le théâtre, ils ont maté, ils ont quitté. Bon, ils ont maté, ils ont quitté parce que ils ont sous batala maka, bamsou batala maté, bamsou bazoya. Tu vois qu'on décourager bangote. Pour un monde de théâtre, ils ont ndenge zawana. Mais des batou, bazo c'est la théâtre, bazo c'est un ndenge faux. Si pas maïbra na solo la té. Na ki jalousie na ki motema mabe na théâtre soko zolo ba vérité ba lingeli olizita ba bengani ba sala groupe na ba ya bato abutu ba sala groupe na bato abutu allo omoni théâtre ko benga tinga ko netinga ata bo benga te talinga ite Herman Kasongo talinga te me ba balinga nini soki basel kambu moka mabe alita na sa côté libango wana ba sominika hi osali mabe to côté lo ndenge. So c'est nanga olia pa bino kata c'est nanga buaka maître ça bongote et ça le nini parce que tout le monde a tout le monde na théâtre muto comme na groupe na et comme tout le monde na théâtre muto pas comme na chaîne na muto pas comme journaliste normal papa kutu ndinga za na bana nga na boti boy mwana nga avant d'éternellement ndako nanga te so boti mwana nga monike mwana nga zumsala osala ezenge mwana nga zwa ndaku ake essayer abala bota mwana mabeza te. Et c'est un gars qui est bon, on a beau avoir papa ni maman bitula allo coûter nga ko ba groupe on a bo panzanité bo panzana bo longo bo lo sa ba groupe so bo yo ka passe à groupe faut pas être kuna on conseil bo yo ka te bo ko ça la groupe ya pété OK. Voilà tout le monde quand juste na ko chité to ka pe na conférence de presse il y a Elise alobi ke moi na pas comme ko menacer tina moi na ye na ba dur ke ba ko violer moi na ba ko sala moi na mabe était ke pe maman ndobi ke yu poza maman yu poza na bana ko yo ka makambo ezaki bongo ya bino mo ba parents et ko matiko kota na moi na ka Elise ko banga noté déjà dossier justice e biango ko samba te likambo ezo ba na butu ezo ngo na moyi yo mo ota ba vidéo. Luka te na téléphone notre application où il enregistrera ba conversation kanangi OK nangoti mawap na morgue maoizate même que handicapé pour musala Elise lelo ekoma na prendre passer la théâtre déjà ndazawana ebela mbongo azwana akokoma productrice makasi déjà mte beso a produit nga et puis bakokane Elise te po Elise mema ba acteur na Dubai ba ke sala film to le bela kilelo to boy na biso 604 ya libanda to boy to ka 604 o sa mama minene ba to ma mnote moza mutu munene ya libanda boy wana 6 ba beli comme mais eloko ezate 6 relation awe ko lekate. Voilà, merci beaucoup à Tando Sidibin. Elise Salumu aza Moïse na biso ba comédienne po ebela ba comédien ba miye bakate bazwe longi na yo ba mamiki na chaîne na eloko mo publicité yo faka visibilité na visibilité na kolia visibilité na kolata visibilité na kosiba visibilité osani oyoki
etali ngai te éducation à la vie na classe ando zongo ko na professeur na impoli bando benga impoli te visibilité eza siko ke ngai soko tie longi na nga o bralima yaka to solola pianga mbongo na nga mona telemi okangi nga photo to sali ba accord tout normal ozo longi na nga mamiki o mutu mususu ale asali makambo kuna yo na loyenge ozo longi na nga kitoko boy o na tika na benda na bote Otie, ta Elise c'est ma beaucoup voilà, tu as presque la fin. Tandis que moi, na mbulu baloketo pété comment ba tournage na yo ba msala nous le kandé. Où allons-nous? Merci na comme na 10 000 abonnés. Nazaka na chroniqueuse te, nga moko chroniqueuse. Na linga chroniqueuse te, chroniqueuse a comme nga mutema passe. Anomona ya saba va vidéo na chaîne na etala mate. So yanga etala ma ebando swai. To mienga moko kana nga moko na sala vidéo etala makanga. Etala mate kanga. Na buna na bongo. Puis na saba chaîne on a signé contrat na bango. Na travailler na bango neti chaîne na biso ya mutu universel na pesi mo Diego mutu mbote belé kuna pe na salaka na chaîne ya biso na Congo officiel ya mavala na ke na tina et na chaîne na biso mikolo comme na maîtrise ngote ya yemoko Karine ce qui bé de bois tout le monde a maîtrisé tout ce qui mais comme les Karine Bazarmi na ani okako ba français moi na France donc déjà na des chaînes mobo et ya ngaka simalo na maîtrise ba comme na bango donc à part chaîne na au moins na 6 chaînes oh on a travaillé moi chaque fois ni moi pena kanisa mbongo nanga part mbongo nanga mona ozwa na ou allons-nous na carte nanga po belé baganga ka baka simple basali baza ba la patronne te makasi est-ce que bima pe ko ke luka ba musicien pour na ba interview naza na tawana te na ba musicien na nga osaba ba interview te ba sura ba simba kenda la bana basi finio surtout ça ba musicien ba na yebi makamna bango te na lobi yango nga lobi etalinga nga musicien babo nga musicien yeb sa musicien abo nzi ka ke musicien abo musicien abo na te mende na mona kana nga posa ko ba musicien te ko senso ba musicien te du moins que son na quelle place et sengi ke batu ba pesinga mbongo bapesinga mbongo bapesi pe musicien na mbongo batyenga pe carburant na mutuka na nga mutuka wa mama mike mama to lobela ngo te batyeli ngai bapesinga mbongo na nzo pesinga ta muto tiens ya musicien pesinga na $200 na nga et déplacement plus $50 ya carburant o pepe musicien na mbongo na ye musicien nde fa benga nga aya place nga na za na salelier na sali na émission ya kei nga na kei un point bar abu nga kenda bongo bo etalinga ma wapi mutazo na chaîne moko za patron na yo apesi na mbongo na yo moko ya ba musicien na tindi su musicien envers yo sala matete so ba boye ba vandi bonga nga ba émission na tema na ba musicien ta na lembi na nga émission na silité comme na suka ba ça que ça suka to sila na suka na deke yani ni susu ngoto na bala to na bota tuna mama michibola tongo ka ba nouvelle ke bakangi zande mama etala nga te nga mama na ba ngo te na surtout côté la mi basiti olobaki côté le lia mama etali nga ite kombo na yebi nde kombo me ye mutu na yebi ete mama na yebi yango te ou allons-nous na lembi te po bango wana na mama na yebi te so loba nini so ngolo bisa mama bato na yebi yango te ono tala omoni nga ngolo ba télévision namba oyo nazo maîtriser yango pourtant on a passé message batu ba oyoka nako le ga TV te le mama bon na maîtriser tata yo moko po misanga nani bon comprendre nga. Voilà, merci beaucoup. Babi moi na baloketo peut-être dernière question nga suka wana nga ite batapoto basenga so kuté na tendresse tourner na biso yé azokanga na makambu ya Elise azolanda Elise pour intérêt est-ce que ba promettre que le moko bo ba promettre nga loni omoni natanga na mutu na lobelo mabe mutu tuni question oyo batanga ngombe na lobelo mabe na lobelo mabe no so mukili oh etali nga ite nga ba fan nga bazako nga nga na Hollande intérêt mon côté c'est juste de que moi si azo réclamer ba droit na ye a réclamer ki ba droit na ye et puis ils ont des vérités un peu bar kozo ko na ko peut-être mais na ba ko be vérité ba o kuna ba côté la Caleb na ba sentiment et puis belé ba finga ki Elise parce que ba la conférence de presse té que na chaîne na telle émission landa ngo tela ba commentaire na côté Elise tem ka be vérité comme na mototé
Où allons-nous? Ngata ba yininga etalinga ite. Oh, ba yinanga ndekutu bien oh. Il faut pas ba yinanga ba yinanga ba sela ba réunion ba tonga ngai. Wana ngai sela nga bien. Etalinga te en tout cas mon numéro c'est plus 243 89 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Où allons-nous? Tozo Kende Wapi. Merci na Fal artiste noir. J'ai dit bien Fal artiste noir. Karine Mokondi la baronne. Ba chinois, ba chinoise. Ba combattant Karine Mokondi na Rabino Natina. Et merci na Floka Beaka Beawani. Et Avalopine Tour d'Europe. Papa na Jingli Pinzi. Et joyeux anniversaire à Madame Kika. Mbotama Elam. Le 5 septembre, c'est anniversaire nanga. Olingaranga. To olingaranga te. Ozo obligé à faire la vidéo. Puis ozo obligé à tirer un code nanko. Et bon te suprême. Toke non bon pour internet des églises. Quand tu passes à la télé pour m'insulter, moi aussi je vais passer à la télé pour t'insulter. Internet des églises. Ah bon les kate. Non puis numéro nanga. Po yo vandi nandaku. Obenganga. Mais ce qu'on benga pour finga na ko fingo makasi ko mekate. Et raison pour ça la bêtise wanate. Mais ce benga peut ça conseil, ko peut ça conseil tétanas té. Le maintenant c'est au sololi, wana bien. Mon numéro c'est plus 243 89 96 25 430. Plus 243 89 96 25 430. Easy bongo té. Wana numéro nanga eza na WhatsApp nanga. Tozo Kende Wapi. Où allons-nous? Moto. Merci beaucoup, Tandis Silbinga, pour l'invitation de nous accepter. Au revoir à la vie, au salon de cinéma. Là, c'est un film à porno. Voilà, merci à tous les Bella Olanda Bisso, baga merci à Maman Bibi Chet Tumbala, baga merci à Sylvie Motemaya, Tony Tumbala, baga merci à Emoko Renat Samis Motemaya. Pavis Mboma pourquoi pas Maradona Motema na je peux s'abonner massivement bagra merci baby Kouya balobi beko nyamunyampa Blanche Munyampala Mike dit tout à l'heure par salutation à Jessie à vie de prêter si j'étais sali beau s'abonner massivement baby nous à la prochaine occasion bye.